bandeko ezali participer mawa na République démocratique du Congo. Tango toko lobaka boye toko loba ete Congolais to yebite. Eloko nini Congolais lukaka. To tango musu Congolais moka mi yebite nini azala ngo posa. Bandeko. Pasi ya boye na mboka la biso moko. Monyokoli ya boye na mboka la biso moko. Assassinat ya boye na mboka la biso moko. Tokei ko finga mutute tokei ko revendiquer ba droit. Mais kaka Congolais azali ko sala campagne ke bobo ma ba Congolais o babimi. Mboka nini otozali. Motema nini soki ti nzamba azotika biso la souffrance parce que nzamba azomona ke na kati ya ba Congolais repentance ezali te. Toza ko sambela bandeko nanga. Toza ko sambela bandeko nanga tozali ko sambela memitema na biso eza ya bato lolenge kani. Pasi ya lolenge oyo na mboka oyo tozali ko nyokwama. Bazali ko sala biso mabe. Génocide likola génocide babomi combien bandeko nanga. Babomi combien na est mboka. Ba Rwandais babomi combien. Toza na maltraitance, bazo maltraiter peuple congolais à la valeur te bandeko langai. Pona ni tolika toza la miumbu ya batu mususu. Pona ni tozali kaka toza la kati ya boumbu babeta kabiso fimbu de congolais sa mutuka babeta ka fimbu. Congolais ka mutu oyo bakabela kayalo baka grand prêtre. Prêtresse moto songolo congolais liki kaka yeba benga ka prêtre. Liboko ya batu za la kala se baninga mususu comme appelle likolote. Bana babanda ko benga o prêtre osalisa mabota boni osekusa bibembe boni. Bana babanda ko benga prêtresse osala nini ya malonga. Baye kolo Congo to lingana. To simba la liboko bakomi ko chola biso na mikili nyonso ya bayindo pe ya mindele. Po baza komona ete Congolais aza faible po ba diviser. Congolais aza faible po alia mbongo po la yina muninga la ye. Congolais soko pesi mbongo asa leya azwi mutuka. Congolais babenga yo BMW. Tubuya biloko wana. Bakombo bapesa biso Congolais bière, Congolais basi, Congolais mbongo abu pia. Et pas Congolais moni mokile biki. Est-ce que vina biso yangwala bandeko langa? Tokitaki na terrain. Bandeko la biso mouvement citoyen. Batelemi balusha batelemi ba mobiliser ba sensibiliser to bibiso to ba peuple congolais eza likambo etali ba congolais eza likambo etali mutu moko te eza likambo eza ya parti politique te eza likambo de ba imboka Congo eza likambo ya ba congolais to lobi tokene to bunda mais kaka biso mo ba congolais to mi déstabiliser kaka biso mo ba congolais to mi kotani tsoki ba ba lobi biso to kela nord ba lobi biso to kela sud ba lobi biso to kela est c'est quoi to bundela kanini. Tozolo bapona nini tozolo ngaka ba via bato oya zoki kuna aza mutu bandeko langai pasi ya boye na mboka langa nzambo za wapi nzambe abatu atelemi na ye mazomona nde mitema na biso bayindo ezaka ka moindo motema congolais ezaka moindo motema congolais na lozu ya kosala pema te ato sali 50 na mikila bapaya ozaka congolais osenzi lolenge te aka mwindu la kati na yo. Bozo vanda la mikila bapaya. Boza komona lolenge nini. Bapaya baza ko bongisa bikolo la bango. Mais Congolais zuka mentalité ya mupaya wana te. Mais mupaya soka ina Congo. Ayibi mayele na yo. Akomi kosala lokola yo. Aleki yo. Akonzi yo. Pape J, directeur recherche stratégique. Trésor Mandala langati kanza bapambola yo. Sango mokonzi parabe miso banga mokilo eza pasi jino loso mon ami de tous les temps. Da Costa Mondele. Beta na machine kuna. José Lomami. Na mama langa Chantal Tambila ba mono biso to tuko mona. Ba mama ya moto mojali to pakati. C'est qu'on vit biso la Congo to zakaka to pakati. Ata kupika to kimi. Mo colonie to kosa la résistance. Tango ba bwaki boto bwaki le ba soldat wana. Ezate. Oya zoki wana zande ko Congolais. O bakangi wala za mwana mboka Congo. O ba beti masasi la za mwana mboka Congo. Sikoyo bandeko na ngai mama Jawa. Anita na ngai fokuyo moto alino moke monseigneur leso ya colonie ntoko sala bandeko. Pasi na motema Chantal Tambila. Pasi la motema Béatrice Lokwa. Pasi ezo sala nga José Lomami. Nazako yoka pasi alino moke monseigneur leso ya coloba pour amenta Angola no bondia botar de bonoite. Maman d'Angola la Florence Batondo Mido Aboule Patra. Pas saison salanga Pascal Tabo la South Afrique.
Ka Pascal Tabunanga Gilo mpinga na nana lompinga gi famille lompinga nyonso bisika boza na oki passe de motema na leli na ebite Joël ya cameraman a plus clair soka komi siko biso to revendiquer ba droit mukolo nini to ko beta pe ba soda na masasi mukolo nini Congo ezo senga guerre Congo ezo senga guerre rien que la guerre bana Congo eza na posa ya bato bakobunda kasi ya ba très traité ndeko yo zoteka mboka na omoko ndeko zoteka Congo ya yo moko tango yo zo sensibiliser zo mobiliser bato contre oyo biso tozo kele ko sala ndeko nango gagner ni osala culpabilité o gagner le côté di au padre langa oko gagner nini ya koteka bandeko la yo po yo bénéficier nini makila la yo za congolais bakoma ka mobangela mboka mopaya te ba bombo bazo bombarder biso na mikolo misako ya bana Congo eza pasi Willy Classe la chancelière Amsterdam eza pasi Claude Mock élégant eza pasi Claude Montala de Danemark eza pasi yako na mama nanga Sidonie. En tout cas, nzamba pesa bilo makasi. Botela ka Congo ngo tozo bundela ngo mamungala. Botela Congo tozo bundela. Pourquoi tant de haine? Pourquoi division? Pourquoi tozo na bizaleli mabe biso moko na biso moko tozo ina na nini to délivrer mboka tala lelo. Sikoyo. Et c'est ngoni boko pesa na biso bato tozo la capitale tozo subir ba choc aboy. Donc biso de soto ke l'exil. Biso de soto bala ko finga libanda mboka. Biso de soto bana loba bilobela libanda mboka. Siko mboka la biso ko tika la balani. Soki biso la soto kimi yango to comme exilé politique. Soki biso soto kimi yango poto senga ba nationalité. Mato sengi nationalité ozaka congolais. To bunda nde po bino bozonga. To bunda po bino boyana bano boboti ba ko industrialiser mboka. Mboka kangamika na boumbu bande kolanga to tikali na sous malédiction ya ba Rwandais. Pour la Rwandais moko a fingi tous les Congolais pe ba bomi Congolais moko. Mais soki combien pour la Rwandais moko. Pour la Rwandais moko. Babomi ba Congolais. Pour le Rwandais moko, babeti masasi la Congo. Pour le Rwandais moko, et divisé ba Congolais. C'est quoi ce qui ba yemi balé misato? Ba kosala biso nini? Dako samundele El Campo. Nzambe alola batela. Nzambe alola sunga. Nina loba. Bilili yango moko eloba. Bilili yango moko eloba. Bongo na sima, bocha ba commentaire, bocha ba suggestion, bino bato bolinga koloba. Nzambe alola. A maudire mutu nyonso oyo aza mwana ya Congo oyo aza na makila ya Congo oyo baboti na ye baza na 450 ethnie na sous ethnie oyo aza na kati ya Congo oyo azobundisa Congo lolengo oyo aza complice na makambo ezosala tozolia na ye tozomela ne tozobenga ne moninga malamu tika Nzambe ya lola a maudire ye na 4e génération na ye po eza maloba Nzambe Nzambe na sengi malédiction eza na suba Congolais oyo baza contre mboka la biso suba Congolais oyo bazo maudire mboka la bango suba Congolais oyo bazo lia mbongo ya batu po ba nuire biso na combat oyo biso tozo sala biso to souffrir la bana biso to zanga bisika kolala to zanga bisika kokende ba betaka biso ba lacrymogène ba masasi to nyoko kaboye Nzamba lola soki eza yo muto longola nga bisika la uti o memanga na Congo oyo po daloba ka pola mboka langa po mboko ezo délivrance mais batu mabe ba telemi nzinga la biso ba miselo ko baninga la biso po ba contrecarrer nyoso biso to kosala po bango ba boma ka biso la bana biso po mwana mwaso azoki mwana mobali yo bakangi bandeko ba kufikula basa batu Nzambe langa makina na bango le kabongo te Congo oyo ko prendre feu Congo oyo toko pelisaka yango moto biso na bana biso ba shegera ba ujana toko pelisaka Congo moto toko tika boete toko tika toza la souffrance boete mais yo tekaka Congo yo liaka mbongo ya batu po yaka ko distraire peuple congolais o mi sali o se familiariser na biso lokwa mutu malamu un jour Nzamba lola un jour Nzambe ya bikamwa un jour Nzamba Congo un jour molimo mama ki pavita ya mfumu ki mbangu isa konkoi Jeneta lotake tumba milimo ya bakapangala ya barosi mukendi milimo ya batu nyonso bakufa bachebeya bakoganga bakoloba na kombo ya milimo na bango pe ya bancetre na biso ya balumumba bakasa vubu souffrance na bango pona mboka oyo makila la bango ekobela pe makamuso ekosalama Nzambe ya lola amona biso bino mo botala bilili Chantal Tambila pesela nga mbotela Benedict na nga mama Beatrice Lokwa mama ja wala zala pasi na motema Congo Congolais
Debout Congolais, ça y aura de la paix retrouvée. Que Dieu vous bénisse. Docteur Mukwege a menacé notamment par les Rwandais pour avertir que ceux qui l'ont commis docteur Mukwege Rosana Mukuna, si-t-il n'a vu ça, nous avons avancé devant l'ambassade de Rwanda. Nous avons avancé le Lengenini. La police, Rwanda Mukuna n'a vu ça. Nous sommes à la police, notamment Général Kassobo. Azali informé, la cité, gouverneur a informé, mais des autres, il faut ça la main. Alors, si tu n'as dans quelques minutes après avoir joué par hymne national, hymne national, après hymne national, nous pour avancer vers l'ambassade Malène. Pour l'instant, moi je m'aligne sur les revendications claires de la Lucha et de Filimbi. Pour l'instant, on dit expulsion, que les messieurs puissent rentrer chez lui. C'est le minimum pour se faire respecter. C'est le minimum. C'est-à-dire que je vous mets au défi, même pas être ambassadeur, d'aller tenir le même propos que ce monsieur a tenu au Rwanda. De se poser ne serait-ce que des questions sur ça. Je dis et je le répète, la population congolaise ou la jeunesse congolaise respecte la mémoire de gens qui ont été tués au Rwanda. Parce que c'est d'abord avant tout des êtres humains. Nous ne pouvons pas tolérer qu'un monsieur rwandais ou autre, parce que ça c'était un message pour le monde entier. Pour nous, il y a eu génocide et le génocide continue de se perpétrer au Congo. Nous l'avons, vous avez vu, le 2 août, nous avons commémoré cette histoire-là. Donc, il est hors de question de laisser qui que ce soit cracher sur la mémoire de Congolais. Ça, c'est clair et net. Merci beaucoup. Biso moko bana mboka, biso moko bana mboka, nde bazobetela biso ba gaz lacrymogène na mboka na biso moko. Alors que autres osala tofingi mutu te tolobe loko te. C'est triste. On a marre de ça, on a marre. On a marre. Parce que Rwanda, vous permettez de tuer les Congolais pour un Rwandais. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans quel pays comme ça? Où les gens ne font pas ça?